Regarde, regardez qui. Regardez qui je creuse. Ouais, Didi Stone, moi ça zanga les boumou. Taille de taille. Au secours. Naomi Campbell, pour ça, ça va jeter. Bien soko sanga na beauté. Rihanna, au secours. Tala mutalege bilonyo soyo, Didi Stone. Nike. Au secours. Regardez qui. Regardez qui je creuse. Ouais, Didi Stone, moi ça zanga les boumou. Taille de taille. Au secours. Naomi Campbell, pour ça, ça va jeter. Bien soko sanga na beauté. Rihanna, au secours. Tala mutalege bilonyo soyo, Didi Stone. Nike. Au secours. Regardez qui. Regardez qui je creuse. Ouais, Didi Stone, moi ça zanga les boumou. Taille de taille. Au secours. Naomi Campbell, pour ça, ça va jeter. Bien soko sanga na beauté. Rihanna, au secours. Tala mutalege bilonyo soyo, Didi Stone. Nike. Au secours. Regardez qui. Regardez qui je creuse. Ouais, Didi Stone, moi ça zanga les boumou. Taille de taille. Au secours. Naomi Campbell, pour ça, ça va jeter. Bien soko sanga na beauté. Rihanna, au secours. Tala mutalege bilonyo soyo, Didi Stone. Nike. Au secours. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Na air oyoyo, au moni vidéo.
Oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour... Demandez mes mingaya. TNN. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie Neolife. Comme on est TNN. Tous en a qui est nango. Ça soit... Ils ont 60 capsules na kati. Tous en a mnini nango. Ils ont 120 capsules na kati. TNN na sala amin. Premièrement, TNN ils ont pour nous sur famille là. À tous en bonne santé et aux malades qui consommer TNN. TNN a un produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et TNN penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de ça que tous sont malades ma maladie chronique que zotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi ça ke bomba misuni na bango ta mulai na ba fruits ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye tant que les biloko wana et bon biso ba cellule na santé na biso de sala mikeno to ko zo maladie auto suto et comme lelo ba nyoso kuma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde pe ça ke ngana yo to za la paix en bonne santé. Alors le quoi tu lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola pe makila à sokola biso makila tant de mêler makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule a comme maintenant la capacité il y a quoi sauver ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma tonda donc il va souter biloko ni eza bien nutri to to ki ba mo souter mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc TNN ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyoso santo sanango ça to c'est la TNN ça va bien pour la santé moto nyoso. Donc ça on a pour na problème mieux soit santé zo déranger so même notanga ba kombo et ça la que na bosa la misusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème mieux kana bi nyoso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 na Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous ango na comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça belé sur le kinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages to ça na ba vidéo to ça na ba voice na otinde la yo moko mibale au monde akeno ezosala vraiment na invité au sala vidéo ya mulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba mal ba fatigue chronique mili langa ye au booster énergie muto amela TNN za muto azala bandi na âge à 12 ans mata on mela TNN ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka TNN na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo TNN ou bien on tinde le coup na expliquer yo TNN ou bien on tinde le coup tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tinde lo ya anglais so français na tinde lo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda
o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga triene oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba isi biso boye mutu soka ye avant to bande traitement pesa ka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe okomi bien ozu solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana bisabino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to melaye yeyo priene dala nga nazobela te mela melaka ngo nini eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka to tafunoni ngai nabela te mais naselaki kani na sino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no ozwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrié toza baproduit neolife neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te mais ekomisa moto amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto santé ekangami yaka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati ne sokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo prienel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde lishe okutani na oyo